la chaîne qui vous édifie. Tokutana ba problème belé na vie kasikolo atika ki bisote et voilà la ligne nanu to ba témoignage oyo bongo to zonga na lali bona kanzamba zo bisanga ma servante chasse l'esprit des morts ta fille ne mourra pas na lamu kimba mona tala mwana place alalaki miso tombwa miliko na bandi ko chasser esprit des morts et cet esprit bandi ko entenga na bandi ko chasser esprit des morts na bandi ko chasser esprit des morts na lamu si mwana songi nepsi na bi ma fille répète après moi loba je ne mourrai pas je ne mourrai pas au nom de Jésus na ko fata na premier je ne mourrai pas au nom de Jésus na répéter na bien amen amen to vandi oh papa n'a quitté papa yé a une firagan qui s'est fièvre celui qui s'est fièvre to péché oh que diable a dit le quoi n'a s'est manifesté déjà bon mon a tout ma ça comme na katikati ya butu tolamuki comme les messano tobandi kosambela tolamusi mpe mwana tobandi kosambela mwana asali ba geste moko lokwa akomi paralysé asali ba geste moko ndeti azoki kotambola te me totelemeli na prière tosambeli butu wana mwana azongi normal tolali azochauffe kaka moke esili achauffe lobi nango boyoka bana nzambe lobi nango faut qu'on respecte rappeler air à prière oh ils ont déjà ma secret école spirituelle aux lobi nango tolali lobi nango etongo etani tosambele situ kumisi nzambe esili ngana bandi kosokola bilamba na kati ya douche na chambre kaka nosokola bilamba ye alalaki mwana mango alalaki na mbeto abimi na mbetu atelemika na mbetu wana tokomaki da 18h pile mwana telemaka na mbetu boye mwana se fendre abisubeli mbala mona bilamba mwana yana bengi na bi mama yakotala ndeko na ngane ngakwei tiki bilamba na yembango ya simbi mwana pene na le Seigneur mwana kwa baji mwana lembinga na simbi mwana leminga na lokoti mwana mbala mwana soulever na koti na douche na batu ko sopeli mai na bina sopeli o makila na Yesu na sopeli o makila donc tango mwana kwei bongo bien de le Seigneur mwana kominga paralysé mbala moko la chaîne qui vous édifie la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, Eboye, Imaklad, Mounakati, émission d'Abisso, Parlement Céleste. Et comme d'habitude, c'est une émission trop sympathique, M. Abanandambe. Et merci pour votre fidélité, ma chrétienne, et HP Media. Merci beaucoup pour notre prière en Abino. Merci beaucoup pour notre soutien en Abino, surtout spirituellement. Et il y a un mot que la force na biso na kati émission au pote ba toujours pour ça là émission madame Mouy Komekala j'en profite na pesa beauté na ba maman nyonso bozola na biso vraiment de partout et pourquoi pas papa na ba serviteur de Dieu nyonso bipa vous en tout cas tika ete kolo azana na bino et bolamu eleki belé par rapport à ba soutien spirituellement et bon continuer toujours pour sambela pour na ba na bino bon continuer pour sambela pour na bande pour na bino pe ba frère na bino amour au Christ atikela biso yango wana aimez-vous les uns et les autres et de na message toujours pour le baquet ceux qui montent encore 100 jours là na mokola le loto ya kokumisa c'est le Seigneur Jésus-Christ pour apesibiso ngoya apesibiso pema apesibiso grâce otokoyi kozwate or la grâce c'est une faveur mérité loko to mérité en moté mais yé apesibiso moko na bolamu na ye yango wana tika ete akumama présence na biso na kati au plateau ya EHP Media ezali parce que tozana témoignage moko très édifiant, témoignage choquant où un enfant de 7 ans et aibi na kokota na koma pendant 2 semaines bakambo amona ki to découvrir en tout à l'heure na kati ya témoignage de notre sœur Gladys depuis Gabon azotali sabiso témoignage pour na moi nae et tobo sanate na kati ya Timothée Paul avec ça lobby nae point donc honte ya koyeba ko leka liboso pour na kotatola bolamo ya basalio ma sœur, mon frère, aux aliboso,
ozolanda biso oza pe na makambo nzambe asalela yo peut-être ezalaka mwa courage eza te et biso bamisusu tozelaka pe nzambe apesa autorisation mais laisse-moi vous dire que ezalaka malamu mingi na oyo nzambe asaleli yo na vie oyo bakotatola ye pamba te eza na mutu moko te azanga témoignage eza na mutu nyonso nzambe asala na mokili asala mama oyo nzambe asalela ye et même biso toza liboso na bino toza toujours na makambo oyo nzambe asalela biso pamba te komona na baage oyo tokomi nango tobandaki na zéro ti tokomi na baage oyo eza pe témoignage ya monene nzambe asala tokutana baproblème ebele na vie kasi kolo atikaki biso te et voilà nalingi nanu tozwa témoignage oyo bongo tozonga te bakodévelopper lisusu alors tozoki na nsima ya régie ya EHP Media je vois derrière la caméra Charlie Kanga na réalisation alors papa toyebi te soki kobalanceele biso déjà de bi ya témoignage biso na service alors suivez la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bino la servante, Sœur Gladys. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Tobanda nanu na prière après tokota na témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, na kotika moment oyo ya témoignage ya mwana na maboko na Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit les hommes ont parlé à la part de Dieu. Seigneur Saint-Esprit a un centre à témoignage oyo. Édifier peuple na yo. Épargner oyo nyonso ezo confesser comme Jésus-Christ de Nazareth et ezala ni l'essence de fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, je dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, on a un témoignage ya mwana nanga. Eza témoignage pour eleki na 2019. Fin 2019. Eza aussi ka moko ya bekoli ya Nzambe. Oya leki sanga servante na ye na ngolu na ye. Pona mona puissance ya Nzambe ndenge nini ezalaka na bomoi ya basali na ye pe ya bana ya Nzambe nyonso. Témoignage oyo abato bandango toza na passage ya Jean chapitre 11 verset nango 4. Donc ezaka témoignage ya Jean chapitre 11 verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir entendu cela, Jésus dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Témoignage oyo, passage biblique nango yango wana. Nazaki na mwana nanga nakendaka mission Nzambe atindanga naloba toujours mission. Nakendaka mission Nzambe atindanga nga. On a que mission wana to sala déjà Nzambe. Na comprendre déjà identité na ngai que naza servante ya Nzambe. Na que mission. Na kati ya mission wana nalanda toujours ba directif et ba principe o Nzambe alobaka nanga ba interdiction o Nzambe aloba na marque ba séduction ba sali mususu pe bande kozala mengai na bando yo kaka Nzambe. Yango eza motuya na vie ya mwana Nzambe na vie ya mosala Nzambe yo ka Nzambe mingi ko yo ka bato. Na ndoka ka Nzambe na mission wana Nzambe a confia kinga. On a que na mission wana mission et réussir. Nzambe a achevé mutu wana. Ngamo na ndaku mwana bandi fièvre. Mwana bandi fièvre. Fièvre bandi, fièvre. Tant fièvre bandi, en tout cas bien aimé dans le Seigneur, mission na kenda kezaki place moko mbongo ezaki nango. Mais ngai Nzambe alobaka na nga, apesa nga ba directif. Ke mbongo ya salite wana ngai na bénéficier na ngoti. Na souligner place wana malamu. Na bénéficier na mbongo wana te. Nazala na soifé d'argent te menga na yoka kaka o Nzambe azoloba na nga na sala. Mission wana esalaki pendant 8 mois. Nzambe azwaki gloire na ye pa mimoni samaki puissamment
parce que nazalaki toujours n'écoute na ye natalaki mbongo te natalaki offrande te natalaki eloko te nga na bandaki kotala kaka na bandaki koyoka kaka nzambe oyo atindaki nga na esika wana parce que ezalaki esika moko soki oyoki nzambe te me naza liboso na bino te naosola na bino boye nayokaka nzambe yango lelo bozomona makambo ebele bato ebele baoteka bonzambe na bango mpona mbongo nasouligne kaka place wana na école spirituelle makambo wana na olobango mais eza na makambo mosusu mpe deja nalobaka oyo na nzambe alekisanga na école spirituelle nalobaka elekaka mpe mwa moko mais mokolo eza na koéclaircir par la grâce de Dieu nake kuna eleki mission et accomplir Jésus-Christ a eu gloire na ye pe louange ezongaki epa na ye moko ngai mwana bandinga fièvre na ndako na maboko na biso mbongo moko tozalaki nango tobandaki kosala soki moto aye koluka prière epa na biso tosambeli moto wana abenir nzambe na ye tobandaki kotyango akote tobandaki kolia mbongo wana te tozotyango akote kote ona fongolaka apartir ndambo prophète oyo ayaka na vi na oyo nzambe atindaka ye na adresse na biso ayaka na système moko yango lelo basala nzambe mingi baobeba likolo ya likambo ya système mosali moko boye obima epa na ye ou bien nzambe atindaka ye nzambe atilizaka ye na nzela na ye po asambela mpo na ye po asalaka acte moko boye ntango okoma osalela nzambe ozolandaka rythme wana ezalaka soki moto aye tosengi nzambe ava tosala prière ndenge prophète wana enseignaka biso ava tosalela motu prière fo offrande basala nzambe parti oyo bofungola miso bino mbozalaka mutu nyonso akoluka yo prière mutu nyonso akoya envers yo mutu nyonso bofrande nyonso ezalaka ya kolia te biso siko tellement tozalaki na bolingo ya kosalela nzambe makasi tobandeki kozwa bambongo tozalaki kovivre mpe na basituation moko difficile mais nzambe na ngolu na ye na moment na permetanga na bandeki kotravaille vraiment dur na bandeki kosala plus de 3 places comme ça mbongo wana bandeki kosoutenir biso malgré mobile na nga na moment na vraiment abandaki kopasser vraiment na badésert mais epa bandeki koganye mais ezalaki vraiment insuffisant mais nzambe atelemisaka ngai na nzela ya bamisala na bandeki kosala 3 places mobimba parce que Gabon Libreville eza formation à poto so olongi Libreville olongi pe poto nde ka bata mokili balobaka na bande vraiment ko travail donc bambongo wana bato bande ko ya ko tosambeli bato nzambe bande ko utiliser biso na guérison makasi tosambeli bato mbongo wana to bande ko liango te to kozwa mbongo wana tobombaka mwana na biso abandi fièvre tokoti na témoignage na biso wana nafungolaka ba parenthèse moko un jour na ko éclaircir peuple de Dieu na école spirituelle po makambo pe nazoloba eza déjà na kati école spirituelle témoignage mwana na biso abandi malade la fièvre yo muto lotaka mbabola na kati ya ndako na yo moto makala moto na kati ya ndako telema na ba prière eza esprit ya malade eza esprit ya kozangisa kimia nakangi parenthèse na continuer témoignage toujours mwana oyo nabetaka na témoignage na ngai mwana ngai oyo nabotaka makila na 6% oyo nabima sola kopola pendant ntango nzembo ezwi 8 mwana akoma obima sola kopola soki oza na nga boye elamba nalati so okoka meme kovanda pembeni na nga te nabima sola kopola nasila makila me nzambe amonisa puissance na ye nakendaka kobota mwana oyo na zemi ya 9 mois na basemaine normal mwana abimanga 3 kilo 300 na bota na voie normale nga nakanisi ke bitumba esilaki wana orke ezalaki yango te ntango mwana azwi 2 mois bayosalela ngai oyo babengaka prédote bapredote nga bazwi farti mokola fete wana babimisi mwana na nga nasili kaka nazalaka na nga oyebi soki oza ya nzambe oza moto ozoponama mosala nzambe depuis bomwana na yo ata diable azosala ndenge nini ozala toujours na basymptôme moko ya saint esprit bando olobela yo mais obando comprendre te
ke wana saint esprit moto alobelanga na silika na acte wana basalaka mais comment lelo eza mokolo ya cérémonie makambo ebele ezalaka mais comment bozwi mwana bobimiselinga mwana natikaka eleki ke mokolo wana bien aimé dans le Seigneur diable atiaka deya loboko likolo ya mwana wana parce que bamekaka ye baboma na ye na zemi bakokaki te bazeli abotami mokolo sikoyo ya cérémonie bana nzambe boveyaka diable operaka makasi na matanga na bafeti boveyaka na baréunion yo moto olinga bamoziki baréunion fongola matoi place ntango ezalaki bongo ntango témoigne na komi komona mwana akomi kosala biso bafièvre mwana akomi biso kokonda mokolo moko nabimaki nakendaki place ya mosala yango wana nazongi nakendaki kuna babengai nga nazongi ntango nazongi papa nayoki mobali nanga abenga na telefone oyaka mwana ça ne va pas nesi nabi papa oza mosala ya nzambe sambela kaka meme kisi eza te me ngai nabimi nakenda kolukaluka nazwa ata mbongo kisi boyoka bolingo biso tozalaki nango biso tozalaka nango na nzambe mbongo vaya bobofandi wana oyo bato bandeki koya kopesa evandi nango wana me tolingo tusha te tolobi mbongo oyo mokolo nzambe opesa biso siège oyo ekozala temple ya nzambe nde tokosombela yango babiloko oyo tokobanda kosalela mosala ya nzambe bia bakiti bia bainstrument ka ndenge ezala mbongo yango mpe komena yango mpe somo moko malonga te ye kosala nalali boye nayoka nzambe azoyebisanga ma servante chasse l'esprit des morts ta fille ne mourra pas nalamuki mbamona tala mwana place alalaki miso etombwami likolo nabandi kochasse esprit de mort nde saint esprit bandi kooriente nga nabandi kochasse esprit de mort nabandi kochasse esprit de mort nalamusi mwana zongi nebise nabi ma fille répète après moi loba je ne mourrai pas je ne mourrai pas au nom de Jésus nakokufa te na je ne mourrai pas au nom de Jésus mwana répété nabi amen amen tovandi papa nazalaki te papa ye aye me feragan kisi ya fièvre tozwi kisi ya fièvre topesi ye ke diable alobi lokwa na se manifeste déjà boomona siko makambo na osala bino ekomi na katikati ya butu tolamuki comme limesano tobandi kosambela tolamusi mpe mwana tobandi kosambela mwana asali bageste moko lokwa akomi paralyse asali bageste moko ndeti azoki kotambola te me totelemeli na prière tosambeli butu wana mwana azongi normal tolali me azochauffe kaka moke esili achauffe lobi nango boyoka bana nzambe lobi nango faut korespectaka mpe aire ya prière oyo eza déjà basecret école spirituelle nzambe akotenga lobi nango tolali lobi nango etongo etani tosambeli esili tokumisi nzambe esili nga na bandi kosokola bilamba na kati ya douche na chambre kaka na kosokola bilamba ye alalaki mwana na ngango alalaki na mbetu abimi na mbetu atelemi kaka na mbetu wana tokomaki da 18 heures pile mwana atelema kaka na mbetu boye mwana s'effondre abisubeli mbala mona bilamba mwana kweli yana abengi nga bi mama yakotala ndeko na nga ndenge akwei natiki bilamba na ye mbango nasimbi mwana bien aimé dans le Seigneur mwana okwa baji mwana alembi ngai akwei nasimbi mwana alembi ngai na lokoti mwana mbala mwana souleve na koti ye na douche na bandi kosopeli mai nabi nasopeli o makila na Yesu nasopeli o makila na donc tango mwana akwei bongo bien aimé dans le Seigneur mwana akomi nga paralysé mbala moko malobe kei pe mbala aloba pe soute akomi paralysé akomi otala bomoni bato déjà baparticipa soki mutu okufela mutu ndenge miso ekomaka ya soni mutu atala osuta akomi otala kote mosusu mwana akomi otala kote mosusu
naza koloka baje parce que naza mutu oyo bien aimé dans le Seigneur, naza mutu nazalaka forte d'esprit, donc nazalaki déjà mutu oyo na panikaka te, donc nga même situation moko boye eyedinga difficile compliqué nzambe apesaka nga motema moko ya komaîtriser likambo wana. Tozalaki na lopango moko boye cour commune baporte ebele, donc projet ya diable ezalaki nini, une fois nga nabimaki nabengi bato ntango bato wana balingai baya kokota kozwa mwana mombo balingai bazwa nga yango wana. Mais nzambe ayebisi nga, ma servante, je suis au contrôle de tout, adore-moi seulement, ta fille ne mourra pas. Bien aimé dans le Seigneur, mwana abima na classe, la première de la classe na bango, nasimbisi nakoti mwana na chambre nabandi kosambela na banjo sambela na lelo kine balobake o mon cœur est déchiré à mille morceaux, nga motema nange est déchiré ka bongo na nga motema nange pasuka. Bien aimé dans le Seigneur, to sambela po na bana na biso makasi elo esalaka pasi soki moto atouche kuyo moko bana no banga bonne santé baza en forme, oza toujours na force, oza toujours na assurance. Mais soki bana no bien mwana no aza na état moko critique, ntango nayebisa bino makambo ya dépouillement nga na accepta dépouillement complet na komona mwana na nga na état wana. Mwana nga nasimbi tosambeli esili, papa na ye na butu abimaki kande mwa mobali ake kolukaluka yo kozonga toye kokuta mwana azolela na ntan wana nyonso. Bien aimé dans le Seigneur, natika eto talaka outi na mission moko mabe, mission moko vraiment ko ezalaki vraiment entre nga moko natikala kuna, mais nzambe asali miracle ya modèle nyonso, alongisi concubine nango na oloba bato bazalaka muto nzambe atindeli nga mission, muto kaka asambelaka ne me likolo moko na kati likolo moko libanda, mais nzambe abundeli bitumba siko yo mutu nzambe atindeli na mission wana mosali na ye ozongi siko makambo moko ya grave ekomeli oyo na ndako. Bien aimé dans le Seigneur, place foi na ngai nzambe atalaki foi na ngai envers ye, foi na biso plutôt, parce que mobali na ngai aussi aza serviteur na nzambe, na témoignage na ngai na lobali ya makambo wana. Totike nzambe te, tosambela naolela siko kolela na ngai naolela en cachette, soki mobali na ngai aza te na secret naosambela mwana na ngai naolela, soka ye na pangusi ma ya miso na normal nalela kaka na mwana nga na chambre nasambela kaka na binzambe kotika nga te. Yango bien aimé dans le Seigneur, yo muto zala wana ba problème difficile et compliqué na place wa adorer nzambe olela miséricorde nzambe na bomo na yo zo tele mozo sala ba prière à combat boyo ka secret o nzambe nde mutayebisa ngo ma servante yo adore ngai kaka, nzambe asenga ngai eloko te, asenga nga na adore ye kaka, abina nga adore ngai kaka, mwana na yo akokufa te, maladi oyo eboma ye te, adore ngaka. Nazo ko adore, bien aimé dans le Seigneur, nazo ko adore nzambe, nazo lela so natali ndenge mwana azaki kosakana, mwana ndenge azalaki mobulu, mwana ndenge azalaki azotuna mwana moko aza toujours souriante, mwana moko bato nyonso tu balingaka siko mwana wana aloba donc akufiko aloba te akomi paralysé, donc mwana so nga ntango na osambela na olela mwana kaka tala nka na miso asoni wana ye mpe ma ya miso ezosopana. Mais nzambe azokoassire nga toujours alobi ma servante mwana no akufa te. Nayebisi nzambe na bi nzambe kotika nga na soni te, nzambe kotika nga nazokoadore premier jour na olela nzambe ayekopesa nga directif oyo ayebisi ngai ma servante luka mungu abasenzi. Sikoyo nga ntango nazalaki na Kinshasa nayebi na nga mpe mungu abasenzi yango te, nayebaka na nga yango te. Sikoyo ape na Gabon eza na kombo mosusu babenga yango na kombo moko boye nga mpe nayebi te. Nzambe ayebisi nga abi oyebi mungu abasenzi wana te, nayebi me naopesa naotindelo 2 personnes, mutu moko akoya envers yo
okosenga yango akoexplike yo soki ye apesi yo te ya mibale yo nde okodeplace obenga ye na telefone akoya envers yo na koexplike yo mungu abasenzi wana na bi Seigneur merci na continue ka kobondela lobi nango wana makambo na oyebisa bino na olala na mwana nanga bongo tolala na mwana na biso bongo deuxième jour nzambe siko alobi nanga premier jour nzambe asenganga kaka na adorer ka louange na adoration deuxième jour nzambe apesi directif wana alobi bazolingi bakoboma ye te donc mungu wana ebanda koempêche mwana akokende te yango nde kosauve konettoye déjà mpo babebisaka déjà vie ya mwana baboma ye bakalikilaka déjà temps na bango nabi nayoki Seigneur na vandi mama moko boye l'église nzambe abibisanga na betango mpe na témoignage nanga azalaka mama bakontaka bamabonza aye et pourtant mamana ayebi nano aye ata na ndako nanga ata mokolo moko yango aye mama na nzambe ayebisanga première personne nakoki kobetele mpe likambo yango pete mpo nzambe abisanga biye aopeswa yango te nakoki mpe kobetele mpe lisolo yango te mwana na chambre nayambi mpe mama yango mpe biye tosololi mpe toseke esili donc comme rien n'était donc so nabimi na bien aimé dans le Seigneur problème na yo oyo oza nango eza malamu te ke mokili mbeyebake yo oza na problème donc nzambe asala ngai en sorte que soki naza devant bato soki nabimi na porte ya ndako nanga image mosusu naza joyeuse naza souriante mais soki nakoti na kati ya chambre nde nakomi koyoka douleur ya makambo ezoleka na vie nanga oyo eza première partie na biso ya témoignage internet eza ngonga bino moko boyebi. À la prochaine fois, par la grâce de Dieu, na ko continuer témoignage oyo. Numéro nanga ya téléphone ou rozana pour ça contacter nga. Numéro nanga ya téléphone est plus 241 62 85 13 75. Tobandaki na alpha, tosuki na oméga. J'ai ainsi prié, je dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tukutani à la prochaine. La chaîne qui vous édifie. Voilà. Merci beaucoup des retours sur ce plateau. En tout cas, merci Nayom toujours disponibilité. Nayom pour nous rendre témoignage, tout qui témoignage très choquant. Et moi, tu rappelles Nakosala et le moment où tu peux Nabasali Nzambe. Oyo bomesana toujours avant osambelela mutaza maladie il faut kaka après ça mbongo en tout cas ce n'est pas bon maman tu koloba biso ke offrande nyonso eza offrande na kolia te olia offrande bolumeli nzete alors faut ça là beaucoup attention na point wana les hommes de Dieu et na simbisu point moko maman lobai na kati wana batu o balotaka makala moto na ndako oloti moto na kati ya ndako eza l'esprit moko ya maladie ndako ezo chauffer eza mabe. Il faut côté les mélagango et notre union se zara notre à négliger tant Job azotal secteur lobby Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'homme n'est point garde parfois tu es baraté et le roni nzambe à talisibiso mais il faut qu'on zonga na ta prière et qu'on senga esprit à discernement et ça va vraiment bien qui te commun alors merci notre servante la sœur Gladys vraiment nzambe ale kanako pambola yo témoignage qui toko eti ko édifier batu et ça na ba maman ebele ba papa ebele ba nebele o bazo ba lekapé na ba moment ya ba tragédie oyo ba leka na ba moment ya souffrance oyo et ba moni ba marambo ba wai komona te en tout cas nzamba za na yo merci pour notre témoignage et yo mutozota la biso peso qui meki ko édifier yo pourquoi pas au contacter la servante de Dieu pour na ko meka un peu pour fortifier pour la bango les sous plus davantage dans le Seigneur et pour ça là vraiment bien ma casse. Là nous sommes arrivés à la fin, je dis un grand merci na balanza nyonso pour ça qui est belé scotché branché pour na kolanda ou ya bino mission parlement céleste en tout cas nzambe ayeba na ko pambola biso akanisa la pe bino karma ko metalisi biso et vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement témoignage édifié et pourquoi pas tous à la bénir à travers yango je dis un grand merci là-bas dans nzambe nyonso boza de partout en tout cas kolo ayeba na ko za na biso na kombo na Yesu to komi na suka et tika ete tata nzambe ozaki na biso lokola alpha asoki na biso pe lokola omega je dis un grand merci à l'équipe technique Mumba et HP Media merci beaucoup Charlie Kanga Image Pro alors ce qui est sa zongité to kokuta na mikolo elandi quant à moi je dis bye bye La chaîne qui vous édifie.